Ya mo somenga bien ma papa. Ya modé. Na braza babenga kaena ya mo papa en guise de son ex. En guise de son ex. Ya na ngasa aza. En guise de son ex. Leki na ngasa aza. Vous allez na modé na braza. Oui. Pato kaka oleki na ma. Kwa nega pato bi mkambo mama mke azala. Vie to zala na ya modele. Ko bien ya mena mtia fashe. Zala na ya modele na braza. On a passé des bons moments. Ato menga deux paires. Deux paires de assumer deux paires, c'est plus que ça. Au Chili tata ba. Ya modele na poto ah na longo le loko. Ndio sopa ngai. Ni ya poto. Na longo le loko yo. Ya kuba yenda zala boku ba yemo sa kufaga na kongo. Zala on ba mbia sa tona. Yes kanina ça veut dire que attends changer langage aux patron ya bakombo oyo esisa bato mbo oyo ezala so babengi yo otika loloba loba yo mona nsima ekaki nini nasala me bango bakena ça veut dire, moi je peux amener ça à la maison. Natinda ete atonganda kwa boye. Ça veut dire que tu as ton papa. Na poto kutopianga to ina tanga monto pianga na TV batu baganga. Loba. Olina. Vois ko bangelo te. Apa to ba ko. Na petit frère. Na tanga monto pesa na poto. Danga montant. Na tanga monto pesa. Mo na na monisco ndebo ye ba ke ba problème c'est Tabo mimona na UNICEF. Tabo mimona na UNICEF. Ah merci. Tabo mimona na monisco ba photo na bino. Obike intelligence artificielle comment? Bilamba ne olongwa. Boko mama boko na litama boye ba te. Tabo mimona liboso ni ragongo bo tuna to komi andeni. Ngai na tinda otomi ozala président ya ba comédien. Obiama bien masumu osa makambo te oyo sabi. Ngana mizweli ya ngako za pato ya ba comédien. Na oya bisa pe bien masumu aya. Yo zo le bien masumu, modérer pas postula. C'est mon ex. Mimi, obi ke koyeba na ngano international. Na yebi. Omoni ya vio pesa na tanga monta. Te kotanga te. Ah OK. Mais on a pas tout ce qu'on boit bien fait poignet. Non, pas tout. Na loba monto pesa nga. Bon nga loba. S'il te plaît. Yo loba te. S'il te plaît. Ah, même sa surprise. S'il te plaît, je vous allez pas dire. Eh, là, batata là. Daddy,
Ata bolumbu. Ta beaucoup de tirs là. Ouais. Bisous mon bon fait. Bisous mon bon fait. Bisous mon bon fait. Yo dois voir faire au bisou. La vraie en fait d'abord. C'est bon? C'est bon? Anniversaire, maintenant, sur la rappelée. Il va l'octobre. La pousse est en moins. On va bien le bousson. On a un anniversaire qui aura moins moins. Et la pousse. L'octobre, vous dirigez la suite. Bon mariage, je nous ai confirmé. Vous êtes confirmé. Là, il va gâter. Nene. Pour lui, il a passé la sauce. En tout cas, pour mon enchère. Comme ça, soit d'accord. Non, c'est ça. Déjà, bon appétit, hein? Bon appétit, hein? Ah, ok. Vous allez faire ceci. Maman, elle est à demain. On l'a mis en folie. Bon appétit. Ça, on va anniversaire pas nous. Non, vous avez dit que vous avez été en train de faire vous avez dit que vous avez Chancel Mbemba, Mela Mela. Chouchou les chouchous.
Et puis c'est long. Je suis d'amour. C'est vrai, c'est ça. On live. C'est bien ça. Tout pour les. C'est possible que ça va à piscine. Ça, oh, iPhone 16 Pro Max. Maman Marie-Hélène, papa Elko, maman Bethel. Un manque de respect. Un manque de respect. Il y a homme, non, moi, sinon, papa, moi, sinon, il se voit, ils ont mais c'est un vraiment mieux que tout. Ah, il y a un mbata kundami, Louis Pédia kundami. Il se voit, il y a un maman, il y a pas mal. Moi, ça a changé quoi? Tu vas délivrer, c'est changé à mon tour. Oui, midi, je vais te faire ma colonie. Je vais te botter. Mais va t'asseoir là-bas. Maman, il va Vocês sempre na suca é bom dia. Eu acho que não vou morar aqui no mundo. Ah, toi, quatrième. Ah, on est passé. Parce qu'il y a un le soleil de travail. Ouais, le soleil est motivé à côté de nous, on a un c'est bon. Ah, ça va déjà. Dis non, c'est que ça. Tu travailles un peu trop, il y a le côté de zap à coco. Tu sais qu'il a vraiment $900. Voilà. Nous sommes au moment où je disais avant. Après, bon, je sais que Nagi, tu as eu un soyo. Maman, c'est moi. La famille, et puis vous voyez pour dès que au cela maman Pichuna oh elle s'est on qui de ta là ndeko na ye donc yo pe mutu olukisi makambo ya famille o exhiber moi na yo tu bandeko na mais on maman mariée aïe quoi rigolo bon moi je vais mettre maille. c'est bon. Quand tu dis tableau, oh, c'est lui qui terrasse des tableaux à la peau, comme pour autre chose, je m'en sais tableau. Bien sûr. Vraiment le tchad, mais vraiment pour le tchad. Et non, ça veut dire que on a plongé. On a Olenanga Yesu abombela kanga shekelete na ebatami na molili abimisaka ngo na pole Olenanga Yesu abombela kanga shekelete na ebatami na molili abimisaka ngo na pole Action, maman, Olenanga Yesu abombela kanga shekelete na ebatami na molili abimisaka ngo na pole Olenanga Yesu abombela kanga shekelete na ebatami na molili abimisaka ngo na pole mwasi ozolula lelo olobi aza kitoko peta ye oza nanu na molili yango ozomona ye bongo zela tongo okoyeba kokileya topera shele
bayebaka bango na pole pole na ngai Yesu abombelaka mosekele te ata ebatami na molili abimisa bango na pole olobi mobali onde bakutima aza boka boshe molai oza nanu na molili yango ozomona yo belela mpole ya mwasi tokoyeba sokifichele to mpe boase observaka bango na pole pole na ngai Yesu te ata ebatami na molili abimisaka ngo na mpole yaya oye Yesu Allez, Ange. Action. Alors, non mais après... Mais regarde-moi, en train, chérie. C'est bien. Ça, hein? Ça y est? Et maintenant, j'ai touché. Ouais, c'est bon. Descends. Ouais. Ouais. Non, mais après, tu essaies de descendre. Marche. Tu dois marcher comme ça. Tu ne sais pas nager. Marche. Mais c'est bon. D'accord. Non, mais après, je suis très heureux d'être là. Moi également, je suis très heureux. Ah, oui. Oh, mais reste comme ça. C'est bon, tout va bien. Non, mais là, après, j'avais pu lui porter ton truc là. Comme ça. Mais toi, oui, ça me rappelle que tu sens comment ça fait. Trop fort. Ah, essaye. J'allais que je marche là. Ouais, un peu. Ouais. Plutôt, tu dois te retourner. Encore? Retourne-toi. On m'appelle qui ici? Comment? On m'appelle qui ici? Le maître nageur. Allez. Ça suffit, c'est bon. Je manque en fait. Dis-toi après, on va où? On va manger. Mange quoi? Je vais pas manger. Mange. Et attention. Ah, mais c'est quoi ça? Non, mais non, mais il va se dire. Oh, tu as vu. Ça fout. Tu t'es lâché quoi? Non, je n'aime pas l'eau. naebite vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer,
oyo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Ona la kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balé lisusu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango zero. Lo bezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.